ezali concert oyo mopao azali ko bimisela biso élément na ye chéri na ye mbuma na ye qui est mamasi ezali concert oyo mopao arobimisa mystère caché alors vas-y moi je reste ezali concert oyo ezali ko annoncer des bonnes choses mama wa taifa ejikati donc Kisinjora abenga déjà mopao patron avant benga ba patron ya kilelo Kisinjora azala déjà repère ya mopao avant comme repère ya quelconque aujourd'hui Kisinjora sala déjà qui atala ku ya mopao avant asala qui atala ku ya batu mususu na oloba bien hein? D'accord. Si vous êtes déjà mouton salela mouton qui atalaku une fate deux fate aye a dénigrer moutuana ezelote ezo confirmer ka parole baloba ingratitude manque de respect mama wa taifa ejika concert ya volume nani lisusu azobeta masolo la famille bachacha na bango badate baloba me baokoka lisolo ya hippodrome te parce que yango nde esalaka ke jour banosaka lisolo ya hippodrome bato ebele bakomaka mampala bato ebele babela liboma bato ebele basangaka makambo ya koloba bakomaka ti bazwa telefone babengaka po ete epesaka bango somo epesaka bango poli mama wa taifa ejika peu importe o Kisinjora koloba Sylvie Koffi Olomide. Nous, on s'en fout, hein. Tu as déjà un jour au salatala pour yamutu. So fingi. Ya sikeza, ya figeza. mama wa taifa ejikati Bon dimanche, na ba étoile na biso. Bon dimanche, na ba bonnet na biso. Bon dimanche, na ba tunyos balingaka biso. Bon dimanche, na ba tu oyo bazalaka connecté. Kole simantie na Jika TV News. On a kolanda ba news na biso auto pesaka chaque dimanche. Alors la famille. Totombeli bino boye ibolamu epai na biso bolandi émission na biso to bela nyonso to bombelo côté elongo na Jika la mère des nations en tout cas moi soyo azali koningisa mokili na minicho la famille azali koningisa mokili na minicho pona kolobete bato mabe bazonga na nzela bato bazali na bondoki bazonga na nzela parce que na minicho ezali minicho ya kosala makambo mabete ezali minicho ya kosala makambo mabete ezali na temps oyo biso tout ozali concentré biso tout ozali kole cimenté biso tout ozali wana pona kotala oyo ezali kolekana na musique na biso parce que boyebi ki ceux qui mama wa taifa ye kofanda ezali pona kolobela mindule na biso nazali kopesa merci na Fabrice Mande na sima caméra merci beaucoup bongo na ba fan ya mopao mokonzi merci beaucoup na bato bayaka na ba commentaire na bango bayaka na ba like na bango bayaka na ba encouragement na ba commentaire to na ba message pour encourager musala kitoko tozali kosala biso tokoloba nini soki ezali kotombela bino matondo mingi tikete nzamba lola pambola bino pe akanisela bino mingi koleka ya solo merci beaucoup na ba fan ya mamasi tobenga bango basindilo vena batime mamasi ya monde entier topesi bino balosako pe bambote na bino bipai bozali tikete nzamba lola apambola bino makasi koleka lors de notre nouveau clip tokobenga ngo nouveau clip ou bien clip ya kala et Pucha Hippodrome clip officiel il y a déjà journée moko et mon pas au dosé Koffi Olomide dosé les pères dosé les Camerounais n'a pas 1 million de vies comme ça vieux père dosé viens na biso tiana c et Pucha et ma belle journée moko 1 million 200 de vies la famille émission obolanda ngona pourquoi je vois manda otia la biso extrait ya Pucha la famille neto lo baboye 1 million 200 na journée moko la famille mais ça c'est quoi ça mon pao ça c'est quoi ça mon pao et le bana ngota ye moro ya boyebolo bagena sila ya boyebolo bakeno quartier la tesila et Pucha featuring ya mon pao avec JR33 toujours azali ko bimisa ya ye azali ko tindika ndeko na biso JR33 to tombeli pe to boakeli ba fleur to lobi na yo telema parce que le vieux père azali ko tindika yo le vieux père azali ko pousser yo le vieux père azali ko loba na yo mon fils tende liboso je dois te faire sortir hein JR33 lève-toi star
Parce que vous êtes déjà star. Ça fait 3 fois que mon père a la featuring na yo. 3 fois que Koffi Olomide a la featuring na yo. Et puis et Simba waouh. Et que Kitoko waouh. En tout cas, G33, lève-toi mon frère là où tu es. Prends des choses à main. Kistarmania yango ba opeso ya ofela. Kistarmania makambu yango na ba opesa yo. Et Pucha officiel hippodrome. La famille, nous avons dit que l'année 2025 c'est l'année de l'hippodrome. Vous avez parlé, vous avez essayé. Vous avez péché, vous avez tout fait, mais vous n'avez pas réussi. C'est Koffi Olomide qui fait encore des millions de vies. Na journée moko la famille, nga mon Nathalie n'intimité. Peut-être Thibault en démission est comme à 1,3 million. Na journée moko. Donc ils ont remix. Ils ont remix ya makambu, ya ba bord o mo pa wa bimisa. Sko boyebi na mo boyebi ke non. Ba remix wana mo pa wa yemba kango nanan à l'époque. Sko Kamati fils ou bien-aimé qui est JR33 à Poussier. Alors, mon fils, bimisa babor bayoka. Oyona oyeske kokani et kokani te voilà. On avance. Ici polémique et les karaté, c'est toujours Tolo Belagnon Soto Bombelo côté. C'est disponible la famille. Et Pucha, hippodrome officiel. Clip déjà disponible, 1,2 million si tu ne sais pas ma chérie, il faut aller voir. Donc hippodrome eza ko s'annoncer mabe, hippodrome eza ko ya mabe, hippodrome yo na yebite so na kolo banini, hippodrome yo eza ko ya na moto, hippodrome yo ezopela, hippodrome yo eza likamusu la famille. Ça c'est la pire vérité. Hippodrome yo façon ezopela moto, ceux qui boivent makasi te bo kokate. Toi na danse ya hippodrome, toi na liloba ya hippodrome, toi respirer ka na hippodrome, toi manger ka na hippodrome, toi lala ka na hippodrome. Na o se blende na mona ba famille ba ko boire ka na internet. Nga déjà na sombi na famille nga, ye peut déjà sa sombi na famille na ye peut kuna pas sa sombi. Na o se pela na bango e sala gumoko, o senti que le père ana batu na ndenga ko sakana te. Anna Batuna ndenga ko saranate. Communauté sénégalaise, je vous adore. Communauté ivoirienne, je vous aime. Les Camerounais, je vous aime. Les Béninois, je vous adore. Communauté gabonaise, je vous adore. Parce que l'hippodrome, c'est pour vous. Tout le monde que j'ai cité là, je sais que l'hippodrome, c'est pour vous. C'est déjà vous avez déjà commencé à se mobiliser. Donc ça va chauffer la famille. Parce que Koffi n'est pas seulement pour les Congolais. Koffi Olomide, il s'agit de l'Afrique. Koffi Olomide, il s'agit du monde entier. Koffi Olomide, c'est pour tout le monde. Alors l'hippodrome ne sera pas seulement pour les Congolais, l'hippodrome sera pour tout le monde. Alors tu es camerounaise, hippodrome c'est pour toi. Tu es sénégalaise, hippodrome c'est pour toi. Ah oui, tu es ivoirien, l'autre pays de Koffi Olomide, sache bien que l'hippodrome c'est pour vous. Quand je vais traverser Congo-Brazza, là c'est notre chambre. C'est pour vous dire que non, là-bas, là, hippodrome c'est pour vous. Alors il est temps. Bioétrésie c'est déjà, donc c'est depuis longtemps, c'est depuis les 18, depuis les 14. Donc je sais que ce Koffi n'est pas seulement pour le Congolais, il est pour tout le monde. Voilà pourquoi des Kondiongo, voilà pourquoi les sorciers, voilà pourquoi les gens au bâton du Semina Mouté Mamabé, ils ont essayé de détruire Koffi Olomide, ils ont essayé de piétiner Koffi Olomide, ils ont essayé d'étouffer l'étoile. En tout cas, Barzu Angote, vous pouvez être Barobeta Bango Kabwe, Baro Djongole Bango Kabwe, Baro Kendagana Bango Boy, Ero Pesa Somo, Ero Lumba Solo. Hippodrome concert ya Musuni, concert Moko Gangi Sarabatu. Hippodrome concert ya Musuni, concert ya volume. Nani lisusu azobeta masolo la famille bachacha na bango badate baloba me ba okokali solo ya hippodrome te parce que yango nde salaka ke jour banosaka lisolo ya hippodrome batebele bakomaka mampala batebele babela liboma batebele basangaka makambo koloba bakomaka
ti bazwa telefone babengaka po ete epesaka bango somo epesaka bango kolenga biso towana lisolo mosusu te towana lisolo kaka ya hippodrome. Voilà pourquoi 1 million et quelques de vies ebetama na mokolo moko. Si vous ne savez pas toko rappeler Kabino, Koffi Olomide il est le maître, Koffi Olomide il est le champion, Koffi Olomide il est unique, Koffi Olomide, Koffi Olomide, Koffi Olomide il est leader. Voilà pourquoi tous ensemble nous sommes concentrés pour les solo ya hippodrome. Le quoi le dimanche boy, nako sala l'émission na Esengo, nako sala l'émission na Lolando, nako sala l'émission mapeka ko vimba, nako sala l'émission vraiment au rondimate, nako sala l'émission penda na kimia pe na boboto ne Sengo nyonso, nako sala l'émission penda na na joie moko ya makasi, mpote nako yebete esimi nyonso basala ke simbite. Puis babandaki ko bundisa ye ezo simbate parce que ba comprendre que na 2025 le seul concert ezaka hippodrome de Vincent la famille. Le long de tozomona boye tozomona Platinum azali ko sala ya ye makamo. Omoni place bo simbi touche. Omoni place boyo ki soni. Bo bundisa ki chaîne ya Koffi Olomide. Boyebaki ke soki to sali bongo album oyo eza na ba bombe. Album oyo eza somo. Ekoya kolakisa biso na miso ya bato ete toyebaka kobeta mindule te. Ekoya kobimisa biso na miso ya bato ke tozalaka ba musicien te. Alors eloko nini esengeli tosala? Esengeli tolimwisa chaîne parce que soki tolimwisi chaîne moya kamata baloyembo acha na chaîne na ye po bafani na ye bakende koyoka ba découvrir ezate. Boyebaki te ke bozali na likambo na le grand maître. Alobite na bundi mingi ekoki kasi ya turo na ko sandenge nini ya turo yo na ko sala chaîne ya sika asali chaîne ya sika pe simbi talaga ba 1 million de vies na journée moko ba 1 million de vies na quelques heures la famille et le belabine loko ba non saki bino que Platinum c'est une autre chose. Platinum ezali mo pepo ezali ko memela biso hippodrome. Hippodrome ezali concert o mopao abeta na ba concert azwa na ba trophée abeta na ba concert ya modèle na modèle kasi hippodrome ezali concert o Koffi Olomide azali ko benga yango concert de sa vie na badeli azo benga yango concert de sa vie la famille ezali concert oyo mopao azali ko bimisela biso élément na ye chéri na ye mbuma na ye qui est mamasi ezali concert oyo mopao arobimisa mystère caché alors bah vas-y moi je reste ezali concert oyo ezali ko annoncer des bonnes choses. Voilà pourquoi batoyo batonde sami na motema mabe bayebaki que vie osoka se produire biso to olimwa. Oui, il faut assumer bo olimwa kaka. Eza blague te. Bosi bo olimwa pe. Botikali kana ba kombo parce que hippodrome et ça la ba jeté. Je me rappelle quelque chose na wetali kisinjora. Nga lelo ata batagenga na makambo kisinjora kokolo ba pona Koffi. Dénigration kisinjora ko sala pona Koffi. Na lobake loko pe na répéta kango. Na vi soko so benganga madame. Ato fini nga lelo. Ato dénigrer nga ndeni. Na otika la madame pona vino pona libila. Donc kisinjora abenga déjà mopao patron avant benga ba patron ya kilelo. Kisinjora azala déjà repère ya mopao avant comme repère ya quelconque aujourd'hui. Kisinjora sala déjà qui atalaku ya mopao avant asala qui atalaku ya batu mususu. Na olo ba bien hein? D'accord. Si vous so déjà muto salela mutu qui atalaku une fate deux fate aye a dénigrer mutu wana ezelo rote ezo confirmer ka parole baloba ingratitude manque de respect. Non, ok bien.
et confirmer que malobo ba mikolo baloba mokili oyo tozalaka na bakatégorie ya bato ebele ingratitude pe manque de respect. Voilà. Lorsque ozali na ingratitude na kati na yo oza pe na manque de respect faut ka bambuma lokwa ya kisi njoro ebima. Parce que Koffi Olomide akotikala les boss éternellement ya kisi njora, mais à aucun jour Koffi Olomide obenga kisi njora boss. Toyokani? À aucun jour, même Fally Ipupa ayebi ke Koffi Olomide a boss na ye banda lelo tina nde Koffi Fally akufa. Peu importe comme Fally DiCaprio na yebite nani o nyonso ba obenga ye Koffi Olomide otika la boss na ye pour na vie, histoire va changer en côté. Alors peu importe o kisi njora ko lo ba CV ya Koffi Olomide, nous on s'en fout hein. Tu as déjà un jour au salatala pour yamut. So fingi ya sikeza ya figezati. So dénigrer mut. Est-ce que ya sikeza ya sikezati? Nous on est focus. Toko mangana ba dénigration, ceux qui ba piège tout ça là qui pona muto simbité. Toko mangana ba dénigration, ceux qui miango to ça là qui pona détruire muto simbité. Toko mangana ba point wana na ba en moko boy tolongwe na polémique musicale. Togoti na N ya kimutema soki tango tobongisa ki to boma mutu to moni kende tobongisa ki simbite nde to koma na ba niveau wana. Voilà, onga penda na kolo ba yango wana ya sikezate. Bravo bana mopao mokonzi turo bola kisake o aza père lelo lobi kuna père lobi kuna otika la père. Et pucha na journée moko la famille nga moko elekelanga tinde na osala émission boye na e comme sanga e pucha hippodrome clip officiel bachango lobby lelo dimanche 1,200,000 si bolande émission tam seko comme 1,400,000 la famille tozo yoka 1,000,000 na koloba. Est-ce que boyo kango est-ce que bobeta calcul platinum eza na combien de zembo o ekoti déjà sur plateforme eza combien? Donc Koffi Olomide ayema be makas abano répondre ka bato ebele ka na ndenga zokende nango. Il suffit ka oloba le ka na YouTube a Koffi Otala. Lengelanga nano esilite babila nano esilite et pucha yango nezo ravager. Tobeta ma solo ya ba 1 million de vies la famille na mutu moko pas espace il y a 1 mois. Lengelanga ndenge bimi wana même 1 mois ko quitter s'il vous plaît. Babila nanu pete tala lelo et puis tozo kende journée nanu ko quitter ti to comme lobby ti to beta 2 jours la famille to beta ba 2 millions to tala ngo kaboy. Bravo Koffi Olomide, bravo frère Rambo. Balobi ta ya ko sakaneza ta ya ko sekeza mena ta ya ko se concentrer pour na musaleza ola kisi penza ke ezala ki ta ya ko concentrer pour na musala. Bravo mon pao, nous sommes là hippodrome de makambu. Les restes là, ils ont des distractions ya pamba. La famille, ce que je peux vous demander à la fin, pour qu'on savourer émission, et puis vous de côté la clip na biso, ils allaient à Kolobake, soyez concentrés et puis tout sont babillés. Les seuls moyens de repérer sa soutien na biso, les seuls moyens de repérer sa appui na biso, les seuls moyens de démontrer amour na biso vis-à-vis ya leader Otolingi, et zali kaka ya kokende ko somba babillés la famille. Na lingi avant to comme mars. Avant to silisa février toyoka sango na hippodrome eningana kebana Koffi baleke awo. Je vous aime, je vous adore, bon dimanche à vous tous, bye bye.